Hé les gars, je suis déjà en route. Pomba Nuance, Soda, Abanga Kitumbate. Nana, Takaza. Nana, Takaza. Laissez Pélissa. Excellent Kabananga Je vais maintenant au pays des merveilles. Tu sais? C'est ce que je voulais. C'est ce que tu voulais? Je sais que tu n'es pas encore entré. Je suis déjà là, mais tu n'es pas encore Je suis à la entré. porte. Je suis encore à la porte. Tu es à la porte. Je suis déjà à la porte. Et si je faisais ça? Tu vas me permettre? Si je faisais ça, tu vas me permettre? Tu as l'autorisation de faire tout ce que tu veux. De faire ça? J'ai bien dit, tu as la permission de faire tout ce que tu veux. Tu fais emporter, je sais pas quoi, j'arrive même pas à parler. Ne parle pas. Je n'ai pas besoin que tu parles. Ne parle pas. J'ai pas besoin que tu parles. Déshabille-toi. Quoi? Vas-y, déshabille-toi. Tu veux que je te dise quoi? Habille-toi. Non, je veux que tu te déshabilles. Ah, Comme ça? t'as pas fini. Tu dis? Ce n'est pas fini. Je sais. Ah, Petit à petit, l'oiseau fait quoi? ah, Bien. fais son mignon. Je fais mon nid maintenant. Je suis en train de faire mon nid. Soyez solo à l'omoli comment on a bouga le pain. Ah, il y a des jours où on est qui réunion en kita kita papa fandi c'est biso surtout. Oh soit disant à l'omoli combo na yo. non ça pas. Quelque chose ça. Tiaza te mi akandi mtazali. Petit comment ça blague hein. Abandi kolo. Soit disant à l'omoli ngana blague. À l'omoli. Na bina bite kolongola kolonga bongo tazaka mwana yo. Yo za papa soko yeba kolimbisa. Ote, ali ba bompo nini? Yeke changa na teka lopango. Lopango nanga liboso kana pasa na teka kango. Na pesa ka mbongo, asala na mbongo ana nini? Asenga mbongo apota na biko papa mapote za noka bongo. Ote, asa mwana ngata bita pa pesa sensité. Ona yo bena biko. Yo moko ka ndingo zana pesa papa, yo moko ka ndingo zana lobaki no. Famille no balinga na ba bisote. Lelo so yo kufiso fana ndabu. Pardon, ils ont ma famille na bino na continue en témoin na continue. Est-ce que bino moko bo se rendre compte? Il y a grâce au bois, on a osé en abattre la famille. C'est un homme courageux. Pas contribuer à l'autre, parce que nous avons un on a raison, tout est comme ça. Papa, ça me parle d'ailleurs. Yo la mia. Ote, parce que pour la nini, puis nous n'a bâti ça, c'est des choses là. Pour ça, les canissimos encore. On y a côté la bipo. Zoga. Mia on ça. Mia. Dans sa démonstration, papa Bimia. Papa c'est libanda na kami pete. Nous avons parlé à dire. Ngala sepela na ngote. Zamono on sala. Ah, tu au moins te batigol. Il y a assez. Yo Mia yo telengela na yo. Mon pourquoi pas mordon donc. Politique à moi mami. On a La télé maintenant yo ko makambu. Oh, si c'était Loba yana. Loba ala ki ngai. Là qui n'a pas comprendre fille. Yo ala ki ngai. Non, Yo savais qui ngai. il faut comprendre ma cam. Comment est-il? Stop the show. Il m'a comme nous sur une faire bâtisse dans le verre. mi. Et ça pour monter. Papa zo luka bien la biso mi balé. Yaba ye o mani ye azo sepela. Pona ye la geso. Ba kombo na bango sali. Na posa mukute. Na télé beliote. Na so kuna pona bien na bino. Ngapela bunzi pona bien na yo. Yo na tide. Tide o sepela. Papa le lo ngoli kombo na. Ngana o bunda na.
nazokondela papa mpo nazongisa kombo soka te melanga mudabengi nga mpona makambo nyonso atide Tide? atide Abomaki yo. Abomaki yo. démonstration moko na ndako Démonstration moko ezalaki. Sikoyo papa mala laisse kuna pe papa sati. Ezala te faut que ça aille Baptiste. va faire conseil, peut tomber dans ma paix, va faire conseil. Yeah. Donc je vais On s'en met pas à te dans le bango. Malembe yokana ngam na loba yokanga na mutaki fils héritier naza naza fungola papa on dit que pas fou mais l'autorité non là pour moi là je suis au moins yo sur la vie mais comme on les atteint, on sait sous le lot, t'es pas on va aller. au moins yo ne kwa bandiko kana poso mama yande rona solo yo peto solo mapesa pesa nga nana fongola tena pele zonga ya mais pesa ka fungola tala boxa gesho hein boxa gesho ngamna comme c'est esprit nga za pero chona so kutena ye leleki mingi ye so kutena na gesho amno sala ye abi to sala ngobo mpo ya zala te na gesho ala libate ala ni ma famille non bon intéressé na olia na mute non déclarer o ngai nzambe la kumfuna sanzolo poza nzambe nzambe na yedi so liboso na yo nzambe kotalisa yo makambo na ngai papa nzambe oza nzambe bana mikuke nzambe ya bana papa nzambe na epai na yo ngambo na motema na ngai te pona za makolo na yo yewe nayebi ete bakolonga vi na nga te mpona lelaka epai na yo mikolo nyonso nzambe nabukaka mabolongo na nga liboso na yo kotalisa yo combien tu es merveilleux pour ma vie yewe kotalisa yo combien ozobatela mpo moi na nga kotalisa yo combien olongolanga mosika oyo na nga ntina mboka oyo nazali na baboti mpe nzambe opesi ngai famille oyo bayambi ngai nzambe esunga bomoi na nga nzambe esunga vi na ngai papa yewe esunga bomoi na nga nazali kolona liboso na nzambe mapuya nayebisi yo vraiment soki osambelizaka mpona paster na biso modero entreprise apasi oyebi vi oyo paster modero azokende nango en tout cas je regrette eza mpena na bonzambe te omoni frère vi oyo biso tobanda omema kala ya komela bamakaya ya kolanda bavi moko boyi toza bacoureur de jupon bavi ya bazododo mais lelo ta nzoto nanga nde ekoma naboyi te na moto ya nzoto mokili mais nalongwe na mokili naye na nzambe mais paster bamemi biso kuna likaya alikotika te vrai et puis basere oyo bazwa ya na église wana mais nayebi te toboyi te oza marie mais linga quand même basi oyo baza libre akomi kolinga na basi oyo bamarie
moi c'est au Canada. Yo Fatima Njoli. Asa mari. Olinga taba oyo baza ba célibataire mais azolinga mari. Non Fabio même. Il faut qu'on bloque on était fait bomba ça. Wana azali pasteur na biso ça exemplaire na biso ni mto pesa biso exemplaire on a nyon surtout. Moi c'est moi parce que eza mabe na kati église pasteur azala pas si moi comme balé misatu non et le connaît seulement maté. Je peux je permettre makambo na funda ni pasteur limbisanga. Oui ebiti. Pasteur modéro. Ah gravement sonabi na zela bonzambi on soki na changer vie na nga na tiki ba cigarette na tiki ba zodo na tiki ba vie na c'est par là et ça pour grâce à pasteur elle ya on moni vie na nga changer na tiki ba bloka pamba pamba nga ndo kata na tiki ba locks nkola liboso na tiki ba locks metade na kati OK. Je sais pas non quoi imaginer où na comment on a dit. Je sais pas. Nous allons comprendre mon cher ami. Je sors avec Rosie, également avec Mimi. Mais bolimo o mini en pesanga, nous allons comprendre. Dans ce cas, un peu s'en débarrasser peut-être de Mimi, Natika na Rosie parce que tu sais que Rosie est la première personne. Mais Mimi, n'ose même pas. Ce que je te dirais, c'est ceci, mon frère. Mon Mimi, mon Rosie, Bangomi Balé, Oumela Bangomi, c'est trop fort, c'est trop fort. Mais au plus que fort, saisis-toi. C'est une opportunité, c'est une opportunité. Je ne peux pas la laisser comme ça va y Mobali. Tiens-toi, le roi Mobali. Mon nez a tenu, Mobali. Il peut tenir, Mobali. Nyoti qu'elle m'a soutendu. Moi, nana, et mon ami, à tout moment, elle m'embrouille. Je ne vais pas appeler ça embrouillement, peut-être. À tout moment, je te dis. Mais ça, moi, tala. Bébé, moi, aligné boli, mon niveau moro. Ah! Ya okufa. Useka, yo mtoliki ba mbonyo ça. Musa. Franchement. Mais na luya oponyo za ndo mali na fungoli yo miso. Oh mon buto ba kengo. Na beta. Là je vais quand même avec le temps Non avec le temps. Non, ça la choix. Mais ko ça le roi té. Zala ba ngoni balé. Donc on va na Rosie, on va na Mimi. Comprendre? Yo tchaka esprit ya mbala mwendo boa cher so pe tapoko mpembe mo vati ka ko sombe pa ko mi pembe mama oui vous rappelez quand bien on a sida bilele yo zo nga moi vieux ce que ça la terosco yango là et a capté depuis que baoluka batosana ba on clip ba embeli nana kataza nzembo ubengayo te baoluka batosa clip donc il faut zalana otaka boy franchement ba emeli nana takaza nzembo bien na tuke simba te abilobe makasi c'est mon dia où emeli nana takaza ça na bonne ouverture non on les a pas ba on chona ici bonus OK bonus mais ba bosser na ba bien ah Guillaume ah bien mais na Mimi na aussi aboya mota péré T. Oh! Moussa! Oh, Mimi Bolego, comme il donc il bien péré pour na servir pas na on a ça choix bien péré T Moussa. Oh, ya yanke na bolingo. Kumbela bango nyonso ebika ndeyo bando kosa kosa bango tu. Même ma bango nyonso mbale, ça bien, ça vrai. Ce qui déjà fait ça idée wana, ko boya mutu te. Ya oza licho. T, ça idée bien. Oh licho. Anchola. T Moussa. Vraiment, les ordres des ordres dans la commission, des ordres na kati même la chorale, des ordres même parmi les gagnants d'âme. En tout cas, bonne marche et d'aller sauter. Na évité pour nani. C'est quoi selon yo? C'est dû à quoi? Mais le problème est ça s'il y a un problème, s'il y a un désordre des ordres réunis au sein de l'église, mais j'ai essayé un peu de dialoguer avec papa, mais j'ai vu que
aza vraiment kointéressé na mote papa nga nazomona nga désordre eza na mon église wana te oyo ezaka babilo ya mikemike yokomi koluka Pierrot et puis Pierrot elle connaît dans une église Pierrot tout paye asa une éducation na ye auta na mopa na bango et que diriger bato za facile te papa mili moko te belebele zo na charge wana sko mili mwana nyonso la chaise ya ovanda bonjour bonjour Yaya Pierrot ça va ouais ça va mieux ok j'arrive Ange ce que tu dis là Yoka oui je comprends bien ce que tu dis là c'est ça la charge de l'église. Église. Non, Moussala yango wana. Maman Ange. Tika ko na paramètre wana. Comment ta paramètre n'est ce que on va comprendre en côté. Tu vois papa pas zaté. Papa pas zaté. Oui be programme les kazati. Mais quand même et pas nanga. Parce que pas nanga makambo zotal sanga nazo mona za le contraire, il y a vision, il y a papa. Non on a le contraire. Il paraît l'église est en bonne sobriété selon pasteur. Excusez-moi, l'église est en bonne sobriété. Ange, c'est pas comme ça. Oh, bon, maman Zidane, présence à Pierrot, na makambo to lo vraiment na mon importance. Représentant valable il y aura ça moana. Non non. Il y aura ça moana. La responsabilité. Non, il représente son père. Il est le représentant valable de son père. Je te dis, on peut excuser parce que nga lokwa botonga kanga inga mutu na ngeza bien te tant na ko expliquer pasteur akolobanga na makambo na déformer information. Il doit être là parce que botonga ngai ke mutu na ngeza bien te. Maman tika na moni na comprendre hein. Na ndenge mabete. Balo bano mabe, bakansela mabete so kotono na moto. S'il vous plaît. Nabi que ndenge olobi ki naza inutile na masolo ya te alobi za inutile te abindo za mwana ok nzoka nde sikoyo nayoki ndenge mama lobi ndenge bolobi ke église ezotambola bien te siko ngapi na metuna ezotambola bien te mama na nini sikoyo donc deux bolingi sikoyo tosala ndenge nini mpo église ezonga kotambola malamu voilà non bien que aux années important c'est ça vraiment tena makambo tosoloba. Le problème est que on transmet en papa et papa n'a pas comme ça tout seul. La piste de solution vraiment mon fils et ce n'est pas à toi que toko solango. Et puis l'église est allée charge oyo. Mais dans l'assemblée papa dans l'assemblée ma bonzezo côté bandimi bazoya vous venez que même sur les hauts bah c'est même au semaine passée mais yo lati nasala ki na mona ti bazo semango semaine passée on dit mta semaki yango na mona l'église est à mon bien franchement le monde à l'envers il y a cadeau il y a vous comprenez mon frère là Évariste Molopo digital au Hôtel Londres on a présenté qui né ayaki na on a l'église si on l'église amema ki on parle ngai papa il connaît qu'à l'église ndiko on ndako donc dans l'église à semaki parce qu'il n'avait pas le temps alors même maman olunga flat place zola là est-ce que bo chosara ni boza bo chosande mon papa mais papa et puis papa elle quoi lingi on dirait papa modero una biso nyonso maman l'église to bana ko simba fimbo to bana ko tsala banda ko bandimi to bana ko teta bango ba fimbo ok bazaka mikolo mais yo makambo zoloba ozo déraper église nzaka tambola na ordre eza nzambe meza diriger na batu etambola na ordre bolobi amagambo awa badi meze kota bolobi que non offrande des ya gare à toi attention non moi on doit comprendre que zo kema be papa attention la émission alors la difficulté à compréhension nini moi incompréhensif papa offrande il y a badi meze kota il y a des dons et c'est ya mais moi écoutez d'abord yango moni tosololi makambo na nzela moya kosolola ngo kuna na kati ya nakutakaisanga makambo mila babangi na ye moko timelo atikaka kaka te azotika te na frère mosusu na frère gesho mwana ya papa nani papa nani maswar nayebi si yo garçon wana kota l'église misu bakomosala tunanga délivrance na flat money na epulwa c'est elongwe na église faut babaptize o maya bomoi nayebi ke tokendaka maya njili toketa mosusu mai likaya ngwana mpe naoka mbutu she aza na baje mokokasi ya nzembo wana ya makatolobi tolanda ye tokeli fe siko avenir ya ye na église na ye eza siko wapi eza na lifelo biso bato te biso église eza na motema
tosala makambo oyo eza na nzela ndenge nzambe alingaka tolanda pasteur Ça fait combien de temps? Combien de mois, maman? Hein? Mais la Bible est écoutez, Bible est quoi? La Bible dit que non, l'ouvrier mérite ton salaire. Maman, ceux qui t'ont... Non. Ceux qui t'ont retambé, nous n'avons pas besoin d'un temple. On a ça, ils ont une vocation. C'est par vocation que j'ai fait ce travail. Je vous dis ceci. La paix, c'est bien l'ultimatum. Et pas une ensemble. Ne t'ont pas ensemble, mais comme ensemble, mettons mon amolongo. On va bien à l'aliment à l'ingala. Ceux qui t'ont retambé, on a alimenté. La paix, c'est bien l'ultimatum. Je crois. Mais Nabi, je crois na roti kabino to kabana bino. To kabana bino aidez-vous. Tellement. Yo tellement. O tellement nga. On parle de la solution. On parle. Le papa non okala bosala. On parle de la solution à la famille. Ça c'est papa rolo ba na maman yango na. Je préfère mieux parler à votre père. Et moi les fils. Ah. Le fils du lion. Maman, non. Mais non, on comprend les secondes. On comprend les secondes. Laisse-le partir. Donc, Angabé, ta papa coup d'état. Oui. Et puisque tu as la stratégie d'ailleurs, l'ouvrier mange. L'ouvrier mange. Tu as la salaire. Salaire. Alors là, tu as bon. Alors là, tu as bon. Tu as bon. Tu as super sans la tana. Maintenant, là, tu as bon. Aïe, on va boursade. Alors là, Omoni. Papa, c'est le cas. Avec un sale coup d'état. On y habite. Elle compte. Asanga kuleta tema kiti ya banda basolo bala bomba comme na simana yo oyebi na yo kuté papa elko aye awa vanda ko ba mabete pona holandais siko na boxer na oza bible na chapa na boxer asa buta ko lobaka mama tsenga mona na bandela on ndenga so pena fier na bosco vous savez kuna salaire donc ye azo mona clarté o eza mo souligner ya zo mona clarté badi na bofrande donc papa ozola taboye ozola tani na fallait ba on peut balata bien ndenge aussi mangate piro papa préparez-moi na yo, préparez-moi. Et comment bongo? Préparez-moi na yo. Et comment bongo partout? Comment on a partout? Ah maman vous n'avez pas ngana ketana. Préparez. Na Nigeria. Théologie. Attends, Israël partout dans tino j'ai d'argent moi. Visa na ketana. C'est ça fait les autres. Oh. Oui, elle connaît ça. Asa mbongo mo pas là. Bastati église pas là. Comme ça bazo sala bongo, pourquoi pas? Et puis bazo pas pour moi toujours. Et comment bongo église comme royaume. Papa les locaux comme royaume. Et ça ni costume. Soka ya mwana obeta siko. Tenga siko nosimbe na nzoto pomona kenga siko yo na rolinga te. Piro. Il tonga ya papa ekeke na. Piro. Obike na ko permettre nyonso sauf que il ko chona mabele. A côté papa. On a li gablo na biso. On a li gablo na biso. On a li gablo na biso ko kate. Et comment est-ce qu'on a eboya ta culte za boye na bani bitumba. So na monika matina cher. Ngape na ina cher. Tout ce beau bébé. Et puis ce beau kima. T'es n'a pas le moins interprète maman. Papa ça doit papa tiens mais quand interprète mke nani français na linga. Ngala ko pona nyoso ata ngala. Non yo papa yo sa français yesko li. Yo français on benga ka papa. Père. Papa, tata. Ya bi père. Papa nga tata. Ban papa. Père, tata. Jésus-Christ a marché sur les eaux. Jésus-Christ a kotambola kana mai. Wana voit la tonalité wana. Comment ndini? Na normal. Ah, pour normal. Bandela. Jésus-Christ a marché sur les eaux. Yesu aza kotambola likolo na mai. OK nango rapide. Bongo, OK malema ba koyeba. Pause dramatique. Ah, mbeka na bandela. Yesu a kotambola likolo na mai. OK. Yesu a kotambola likolo na mai. C'est ça. Encore. Tala, Tala Yesu a kotambola ka likolo ya basala moi. Et puis poser ma casse na luketo hein. Pour récupérer ma jeune fille nyoso église. Oui, pour le kanga bango bien. Pour ça la luketo va faire voilà. Voilà OK. Yesu azali anaende rando, ngale tokenema. Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu azali awa na biso. Ya solo, alléluia. Alléluia. Papa wana ngasko ngamona sise Yesu mwana Nzambe. Oh, amen. Alléluia. Et mon best wa Yesu azali awa afanye. Yesu azali awa na biso ya solo. Wala ba mulo nekisi. Wala ba Nzambe. E mabile kuta lole. Na biso ya solo. Alléluia. Alléluia.
balali onaninga non seulement na elongi ekokoka te na bizaleli visa nde papa nazwa visa oui ozwa visa mais bomela diamba te bolandanga papa bino te diamba so yo na ndenge bakodaka masanga yo na age ye soki ameke mela diamba na ebisi akobeta elle comme kofi na chere orikipeno basheri nyonso bana kati église c'est n'est pas comme la vie m'a basheri c'est qu'il pas récupérer ba sœur kuna yo mon tolobi na kutu basheri ya mama maleka na ilo peke no bien qui mama Reste là. Mimi. Ernie na montre. En plus téléphone na yo, téléphone na yo quand on prend. Téléphone ngeli kate. Oh. Mais téléphone ngango zoleka, c'est des kate ndi. Les gars, on a essayé plusieurs fois. Mimi, c'est quel comportement? Hein? Ces derniers temps, tu sors le matin, tu retournes le soir, donc il le bel le monter. Na qui place ma bêta? Non tout un camarade na yozo bo obenga téléphone ngeli kate ndi nga na za charge. Oh. Ne la peut que place ma bêta, mais na bêta na air. Hein? Obima ki Ernie, ti air ozozonga. On s'en a téléphone ngeli zéro forme, on a téléphone na ngeli baby. Il y a rien de problème et je vais les cater. Ça c'est pas bien na téléphone les cater. Ça faute na ngato ils a faute à raison. Mais ça n'a comme ko benga yo parce que ozo yate, ta to leka, ozo yate. Hein? Ma copa s'il te plaît, na poko tanda tu chanter. Mimi, na lobi lo ki na kindi makole ça va passer ça. Na ndelo, chelama. Je suis pas une prisonnière quand même. Na commission prisonnière. Oh, na ya commission prisonnière, na surveillance sauté. Bongo. Ah Mimi. Kanga muna ko fa na bana yo. S'il te plaît, quand même na droit explication na ça mon. Attaque condamné pas en droit explication. Tu peux pas me condamner na makamio surtout na auto ta camarade na yebiso bien que téléphone na ngai et kanga mité. La preuve on est que na la kisu yango eza kopela. Explication na la boya ngote ba tio longwa kuna. Ota ki monde to boye avec pour ça ni. Na butute? Na butute. Na butute. Kinga na butu. Eza butu. Il est même pas Mimi. 18 ans de bêtise. Non, non, c'est non, il y a pas comment le. Oh! Chanel wa bamtongo. Mwajwani. Tosangwana. Isapa nzemba wina banda kuyimbele yo. Mwashinanga yi. Depuis le jour là, non, woyo.
mwanshi oyo kubokolelanga bana na bengi bana nanga na Chicago Larissa Molengo na bijou ngana mbembe na Chicago na bina jeu bino mama na bino moko awa tala mama nzota tala nzita ya mwanshi asa kutambula sako yuka mwanshi asa kutambula Papa tala uzaka papa mkolo c'est respectaka na jouer la bino ala katanda côté so na yaka awa pour passer en baba na ya Jika te moi son ani bazokanga Nous avons essayé de voyager les lots et on prend une demande. Il y a tout bâti au porte-parole, il y a informé Batunir sur qui n'est pas moi le bac et Tala Jikazo Kende. Il y a par rapport à mon yban pantalo, yo, attaque. Nathalie Zotanaye, Nathalie Nanzotanayo. Robino, so que pantalo ya Piero et Copi, au pêche à l'eau. Yonde Moutosa, est-ce qu'on partage Bilamba Nangaya? Pour le monde pêcher, Nani, moi, je suis un gambo, une machine à Yonani, ou est-ce qu'un gambo? Moi, c'est nani Charles ni kembi chala mambo ya ngambo pesi bilwamba beso za mos nanga to solo ni beza mos nanga mos lungwana pardon lungwana kende lungwana uzamlu ya wapi ya promesse non kana non pour le ba ya gouverneur ngoy kasanji Alphonse ngoy kasanji na ko pena lo ba school ba chilu ba pena yo kapite lungwana lo ngamini on pêche ko bilamba pour abisi on se le intimider nga pona biki lo na ko chilu ba tale pan ou bloquer le le monde m'a muimpe ko lembi sangate na weto jambo ono lusanga Jika ate mo pandulu na yuki Jika na yoki nduki na koloba boye moni et c'est ça on a pu bien ya koloba que peut-être na ndenge tu comme qui déjà comme ça na ndako na makambo eleka entre ngana yo et ça na question ma miso sikoyo ngai nde nazotala likambo moko Chanel na banda ko bendo matoi banda kala na lobani makambo eleka ngana yo moto ayeba te ezala na absence nanga ezala na nsima nanga ezala secret ya nga na yo nakolingaka ta mokolo moko te nga nayoka ke non Chanel aloba bavérité moko et puis oyebi déjà ndenge papa pesinga confiance mpo nga nazwa visa lelo nakende kotanga cours ya théologie nga lelo na remplace ye papa kozala te nga na kotelema na chere nga nazoteya omonaka bavantage esalama bapaster na dime akende bofrande siku ngala tala siku nde na omona déjà na miso na omona déjà face boy na mwa ndenga mona nokonza na église na vandi wana pa badime ye na vena kitsa liboso ali sikoyo Chanel akende koloba na bato ke tala to sala likambo boye na Pierrot ponga na mandeni papa po famille maman aloba nini yango na kosenga na yo na lakaka ona banini mukolo bimiselo ko wana ngano to sala nini na kosalela ono basala ote na vie sikoyo ngata na zate na zala miso miso la diko sezali nazala poto kuna nazo baluka na tanga na luka na sala boy malgré Yesu nazo kana yeba ye na koti psaume Jérémie pa na bimi Genèse nazo apocalypse nazana maîtrise la Bible mais a on a sima moto na tete batu nga batala kayo donc mukolo yoko mekaka Chanel o beta lisolo ke tala to sala ka buena Pierrot na bisio elo no sala yo na musika ngana ozate daba tilo arme a na matoi ta aw pan donc awa na lobby boy matoi nezo yoka eza ko fonga mezo yoka kama matoi wana soki yo ba bêtise opandisa ngonde matoi wana ba opandiro matoi wana siko ngana lobby boy eloko nazo sengo ya suka ngako donc kanisbe bile na otala boye na ko kidepe mboka Nigeria na ke Israël na tamboli suka na Angleterre na ko kanisa tana tali ba camarade ba kambani na kala totanga na bango kutu oza taimo na Tanya Smith azana Angleterre azana Birmingham mais na otala datso na komi ko na liboso nini bilamba na yi ono salata na otala pe na kuzu na biso kene na agence joie tant ozu bilamba sko yo bebisa mato ba son point ya koyoka oyoki komi tumisana ote zala lazy oyo nyonso olingaki osala na vi na nga osala deja
nanga mais pas nanga nazomona ngo eza inconcevable mpona biso bana nzambe komema badélivrance mosusu awa esika yo oloba na ngai toye retraite mais place yango namoni ya retraite en tout cas ça ne me plaît pas et puis délivrance yango dadi kaka basere ya église nde bazoya nano nayoki te sere moko to frère moko ya église nde azoya Franck Moulou nasalaki délivrance lobi yo Franck Moulou aza mwasi Franck Moulou boyaki nde makambo mosusu ayaki makambo mosusu ayebisa ngai ayaki makambo mosusu eza nini okoma kocontredire ngai nazo contredire alors soki basi bato bazobela mingi ngai nazotina basi babela mingi mais papa mais l'endroit aussi pour nous faire la délivrance quel endroit c'est moi qui ai choisi. Hein? C'est pas moi qui ai choisi, c'est Dieu qui m'a dit que non, il faut naïa awa na lo kesika mo boya repo ya bien yango na awa na Caroline et lokola eze sika moko boye batu ba yaka ko se reposer baza mitu. Papa Carolina eza nango lié à repos esika mo calme. Mais quoi? Le plus grand problème est lié à délivrance pour na batu. Et puis délivrance eza ka ya ba sœur et non ba frère. Bon, batu musu bazo ya te rien que de frère papa. Quand même. Pour la nous on bébé ça kaka image. Eh, on fout pas Zidane, comprendre yo. Ah non, laissez dire l'Éternel oyo. Et puis tout dans l'église. Tout sur le lango bien. Papa, ainsi dit l'Éternel comme tâtonnement. Na comprendre yo, o temelanga. Maman Zidane maman Zidane. Les cambo les gamba nzambe, les gamba famille, les gamba foyer no. Les gamba église ya yo. Ah papa, église la ka nzambe. Et to ngana ite. Te ya nzambe. Ah bon? Eh za ka. Il ne fonde pas Zidane, éviter so Zidane on ngato pardonner. Papa, et ton anganianza. Tala, Paul Azoroba na Timothée. Abi, garde les bons dépôts. Les bons dépôts, c'est la parole. Les bons dépôts, c'est l'œuvre de Dieu. To batte la yango. To batte la yango. To batte la yango. Papa, liki. To tango na yango ya olengela. To batte la yango. Faut batte la yango. Mais qu'est-ce que regarde-moi. Azia ko temela ngai awo ezali ya délivrance te. C'est quoi? Oh, Denis. Comme continue dans l'église, nous allons représenter après moi, après Zidane dans l'église des Aïe. Papa, peu importe. Le problème que nous avons, c'est qui va être sauvé. Qui va être sauvé. Nous cherchons toujours l'assurance du salut. Nous cherchons toujours les. Bien aimé, frère Guélo. Le lot comme son frère Guécho. C'est comme ça, papa. Papa na inoso atikaki na maboko na yo po oyeba na kokoli kwa sanga bongote on a manqué respect makasi on a pas manqué respect oui on a manqué respect on a parvenu na mamanzambe baya on va faire bandulisa bino yote yo on te passer modéro oui je sais pas non banoko non banoko ngana zo garder bons souvenirs à papa na yo. Na boy souvenir wana papa nga wana créer pas atia maboko passer modéro yo te ka yo pour la zone zela na bungi zela et puis yo comme comment le bananga mais je te parle parce que j'ai l'autorisation chez le pasteur modéro l'homme qui a l'onction de Dieu et ça yote et puis tu me dis mais c'est pas fonction na oh bino babu nganza mabe et puis pas ça va dire okayo ndoloba faut comme ça mutu azali lo nzambe faut que mutu azali lo nzambe le diable risé nani diable ça résiste n'oublie pas que Bible Zoloba nous sommes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, et ça sous l'importance, voilà. Bible appelle le bika bwego, c'est l'essentiel de ta compagnie makambo c'est ba mema ite yo bino ba mungi nzela bino c'est insensé. Yo comme tant d'autres ne fasse yo obi ngana esima na yeme, ça game de salaire fort. Mais esima na ngina ça game de salaire makasi. Bon mwana oyo yebake makila na yo mobati. Aussi manga de sima bato to yebani. Oh. Makila na ye ekosengama. Comme théâtre total kala ya groupe salon dialogue zangi maloba. Tu as manqué des mots. C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Bien pas ça. Tu as déjà dans le voilà, tout ça la discussion. Mais toi même on a une carte de compréhension. Mais oui, nous sommes toujours dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours là. Mon coloïe a kufa. Na kati na masumu. Eh, je suis affermi, déjà. Naza déjà affermi. Ko kati nga bonté. Naza déjà affermi. Affermi na diamba. Nani? Apôtre Paul, peut-être le bangambi. Abane ko lata pour sur bato ko kuta na bango. Nga ba diamba to komela diamba. Ya bato boko to komela boko. Nyonso tout ça là. Ko to ko mo sa mitema. Ya Pierre alobaki. Même notre frère. Pour comprendre l'enseignement na ye. Il faut za la moto. Merci Nzamba Pambola. Insensé. Non. Non, on peut sur RAV 4. On va notamment la RAV 4. Donc, aux autres défendre l'église. Et ça c'est. Mais oui, c'est insensé. Oh, mais quelque chose. N'est-ce pas le mot? On a dit que c'est insensé.
T'es naïe, gros. Attends, censé. Ah, vous comprenez? Pour la tienne de la vie, pas ça. La tienne de là. Attends, vous censé. Elle est censée. Attends, censé. Ah. Non, bien joué. On a travaillé à communauté. Et puis, on a dans l'église, c'est ça. Non, auparavant ils ont quitté. Après quand tu as tiré retraite à Andé, a changé même attitude, comportement et puis maintenant l'expression a été changé. Je ne pense pas. Aza mon amour boy, Aza timide mais à l'obagasi il y a un problème. Mais pendant tout tir retraite, tout est changé. Attitude de l'obésité bien, tu as une inquiétude ma casse. Tout est changé. Mais na habité, nous ça vous zappé à lembi na ye avant de na lembi na ye ko vanda wa peut-être tu habité. Oui, bah problème les autres s'est passé. Et puis pourquoi elle a changé. Bon. Moi je bouge. Chérie, il y a eu ça mon tomate de bicarbonate. La fois passée là même il y a eu bicarbonate. Ah tiens, mais bicarbonate va y bon. D'accord, on a vu ça, on a vu ça. On va aller sur ma bien beau. On peut dans le souk. Ma Chanel. Ma Chanel. Oui, maman. Vous avez dans le salon là. On a un bel logo dans la cuisine. Bonne. Madame, vous avez un kitchen tout ça. Vous avez un kitchen. C'est Chanel, il y a un autre chat tout ça. C'est Chanel. Qui m'est allé? Qui m'a? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Retraite. Tu es en d'accord. Tu zongi, tu es très bien, propre. Nous sommes en place. Mais nous avons habité. On dirait, bon, papa a remarqué que l'attitude a changé. Si tu as un problème, dis-le-moi. Je suis ta maman, je suis ta soeur. Tu es à l'église, mon corps, avec le sungangai. Tu fais en plus. Je vois de larmes, tu as des larmes aux yeux. Dis-moi, ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est maman. Le problème est Ali, maman. Oh Jésus. Dis-moi, dis-moi. Papa, c'est dans mon téléphone. On est là, l'attitude a changé. Il a remarqué depuis que tu as un problème des activités dans ce moment. Bon, si faut tout la prière pour l'ango, je ne sais pas, vous appelez à l'aise. Jusque-là, le bilan problème en hauteur, c'est ça? Alors, bien, vous l'autre abandonné à ma vie. Pour ceux qui sont pour d'autres. C'est tout côté de la prière. Ici, ils ont peut-être il y a maman. Makambo koyela bato na sens que moto akoki kozape na baproblème na ye sengaka moto azala mayele ya ndenge peut-être akoki koloba so aza na likambo so ozobela loba non ye abe azobela te ye alobi eza kasi bien nabi soki problème yango mpe ayebi yango c'est il faut organiser prière moko bata 3 jours à sec tolia te tosala mabondeli mpo na ye quand même azolota bandoto mabe eza bien te moto fois aza à l'aise omoni te yaka na titi nanga nini yana ya moke mpona naza na nani yaka mpo mama na akati aza nzala aya servir tosala prière na problème 3 jours à sec c'est bon merci sois à l'aise oza mpa na donc sois à l'aise nga attitude ona osepa na moto soki mpona wana bademo baokende osa prière
napeta bakisanto déjà na sala mamutu bato bakosala nga nakenda na sala makala baferme voyage comme l'expérience le père na moi fungola comprendre beta ba plateau bo na botoko blepebu to payer paiement ba belemo ba ta ba plateau pe to sala ta ba fermentation na biso ba nyoko bani bani oh point binga na calcul mususu ngana na soli trop na père na idéologie ma moté perso atelemi ba ta ma zaza za mu kusa chama ko matel ko lanzete kita nga fona compléter ce côté tant yeso aka na mai pour na Jean na ke ba apocalypse na ke ba zongi kuna na zongi na proverbe yo c'est comme ma bonzambe ba bota makanango ezate ke muto ami komisaka mosala nzambe te comprendre et même moi na pasteur il faut ngonga ni ko même ba trésor mukuna na ba trésor mukuna to ta bana mama bikete le longa peltin eza eloko nzambe za kati na ye yango esa nini ba pa na mosala nzambe mais eloko wana se manifester directement c'est nini akoma maman non c'est que pour notre table na kamita na comme collègue ana trésor mukuna les valables na pas niveau collègue after pasteur Moïse Mbi rappelle la vandion ba lanza oui, pasteur Piron Dombas. Nasuka pasteur Piron Dombas modéro. Ce que y'en a qui l'année lorsqu'au cours, nous n'avons pas date sur l'année. Il est habité. Ils ont bien, mais il faut balayer na Suki, ok na bloc amatoni. Visa déjà n'est c'est bon. Nous n'avons pas quitté. Nous avons quitté l'Israël. Ce que nous avons cours on a quitté ouais puis sur l'Égypte. Pour nous sur la Bible ça Jérusalem, Égypte. Il y a pas de qui na mboka mboka ni on a formation maya bonzambi. Tant on y a kina. On trouve au camara pour ça interprète. Papa, qu'est-ce que ça va? Moi nzambe basala na. Moi ni kana nzambe za mabe. Nzambe so ba siliki on na ndio vandi wana na vie na so za comme ou tu n'as pas mal dit mais pas boucan on va ça là na maman on so ba boivo on a bateau ça ba gêne puis ça ba nazo kende cours parcours pastoral na comme pasteur Piro et puis aux on so ça so ça boito c'est ka ano benga nota l'église la pasteur mona aboya so ko tsala muskale hosh d'ailleurs o ko tsala serment ko tabado bina lenge ka loketo lo mamo ke okeno boy ma bimission bima libanda ngale zala ordre ta ko bina na so do basango mamba catholique faisons tourner na biso sur la cadence mouvement tous les cas mais dans un exemple c'est pas bateau na suki changer na non ça pas au tala pasteur aux États-Unis c'est comme au moins pasteur aux États-Unis dans la lox avant bilo matoy bon pasteur à terre on a terre na Dallas on terre on salam voilà solo manga mona zo bilo kola siko zo ngaka na Congo on la stora mo anglais ko tanga siko to na terre mo fier rondara sky Leo sara voilà salama alléluia 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 bulelo mole na za butula nga bien te poni non calculer na okende meta tatala yuzo musulanga yuzo singa te mtoswanga te nini yuzo musulanga monde za ona ya ba carte musunga na bomba na ngana bwana ko duba mais na biso ponga na déplacer yuzo masala oui mais solo vraiment non die ce qu'on okende na ngane na odie bongo kakina so komi obi petit Chanel nani ser na bino wa mpusi yo ce qu'on a calculé des ans on a tatanga na ozala mais yo mutu na fongoli ko mutu na sa idéologie te ya faut surveiller la pétition c'est là na parle surveiller et pétition mona sota ndo mona simane sota mbo basta wana ma musulman basangsa wana molino to amasa na ebisio pétition la Chanel no mona ngona tinepsio surveiller po ya na acte mo salama batu ba bien motika nga mona ebi et puis na kangsa pétition mo na façon que wa ko yoka kalika mbonga na salima sikoni na okene bwana mo banga misa ko bimisa pe na sima o sala bien mais oza masa na faut surveiller pétition no mona ngona na nga futi yo amasa na nga futi tika to na parler bonga da mo le beba avant na ko sunga mo na ya man esprit mama mo yo e do am ko c'est que na lola ka ebi c'est to kina mo pistilo to no ba ko bakutaka asala système ce système na sala ka par après de comprendre que mon a commis l'est m'a parlé ko benga ko compliqué nga mais tina tina mera nga ko na biso tina mera nga comprendre ko bi mana ba point déjà tant c'était bon monter sala meka ki tant on na sali ato na ko ya linga ni temenga sala on ko siko ndeza na essayer da bêtise na parler parce que mera mo comprendre que mon ona ça na système talinga te mais ana zini parce qu'on a un séminaire on a un aspect sur notre là on a montré dans ça on surveille à quoi on le battait mais ce qu'on gâte dans ça et moi non le battait
Piro. Le monde a battu, on va pas na bino, on s'en amène la misala et puis c'est l'église. Donc au Kenya ma casse au violer directement au tiezemi. On a fait un c'est ah Piro aux obsédés. On nous attend to bano bien, to bano na jeunesse bien. O comme ka tiko ta katikati ya sombo bébé. To tambola na yo na ba tchétché ba pemela ba tchétché tout côté to ba super. On na ba ngote. Ce qu'on va violer. Donc na sema bibo na biso vérité que tala mona na sali. Ngana zinga makambo wana siku uboko tsinga kwa. Ndasuna sana. Yo ngana kene poto lati ndelo. Ngai mana ke poto ngana tinde lo. Osali mama mabenga na ngwa biyo. Kene yo yebisanga siku yo susinu za nini lokala yo violer ki mwana bato. O violer ye otie na zebi. Siku ngasi kuna sana. Aussi vende po alubate. Boso abimisinga ba okanga. Ba okanga ka bwe no mama ba kainga na aéroport. Bata deje ba okanga la nzela osala kinini. Ni kwa bilo ba no zokanga bongo bata ba deje ba ko leka kwa. Mwana pa ibi go voyager. Ah, so yeba ne pour déjà le photo pe na aéroport kanini. O matamana na fio boy pa pingo ba oluka. Pesa chemise akini, pesa chemise. Mia tala. Shoki lero iza star drapo ya mabori boss na ngoda mwana mwasi me azali na mbongo na ye aza ku ede batu mwasi yangani ya toto louve leki na ye mado wenge mère double bazan chambre wana na saria baza ku ede biso mama jari buzo bate moni ndenge jabo inalingi famille na ngai ezala erege ndenge ni famille koke kuzala na mboteyage boy makambo tuzo kusali za kushambate atatanda kotoyo Batista ambete ngai kotoyo susi ya makambo wana te panga na yebi yo baba oza susi na biso bana na yo ngape na ana susi na yo ngona zo boyo ta ba susi wana mutemeza bien te ya kombe kodo ya so kali pangu na ngade sumba mushele na bibi shambongu na ngo papa Thank you so much. You take a ajo bima. Ho bima munyo na tepa so. Yeso yaka. Mwana muno kuisha. Ngana luba kine yoke kesho yoko sala mtu munene. Kuisha. Nataka yakafukana sisi. Bashuba. Te. Nyango. Kai kende kushuba. Ya kesho tamusho na pokotisi. Ya kesho. Kende kuduma le kilo. Ya kesho. Kende tide bino soki boza koluka tension na ngale kufa na kukufi le bino wati alobini soki na kufi yokanisi ndako oyo lukuvwande lisusu awa kuiza gesha mwana mono ya gesha non lelo tuzali na réunion te ezali ke tupesa yo bado yo nde ozali mobali ozali responsabilité kuisha ya kufwanda gesho na dubile yo makambo nazani kuna mutema fwanda gesho fwanda na sina sulula kipwane yo ndenguza wane soki nganya kufi yo mutuku hérité lupango gesho lupango oyo ezali na kombo na yo na kulungulia bakombo na ye na lungulia ye na miniskili ya munene na kumi kombo na yo ata uza te bane na yo soki bane na yo bazali na mukie na kama tina pesi ya Yvonne mama na winene akomoni na yo mais ça va qui il y a une essence il y a une pourquoi on a fait il y a pas bongo on a fait ngana kutana ya Batista solo la na déjà na pekisi ya Batista bon tide nani Batista ngana na kosa yo na kosa ti yena bataba yo kana te ya gesho ngana bomba te yo bibi ngaya bataba ngate foka te to solo laka boyebi emo bino mo beba na mengana ngaza na mtu ya bataba ngana telefone ayibisika neti za lelo mardi awsa tide pourquoi na yana makamera na ye ayana ngene filma ya jouer na makamera ni mususu ba ya awa aya ko tumanda papa papa donc yo ko le on a dit maté po ya Batista de bien on bien ba aya ko tumanda wa za awa aya na ya cheza ngo bongo tole ngato kutana ya Batista na pekisa ke makamba na obeteni biso to banga kwa tumanda biso to banga ye Batista kana ana ye ko to afo pe ali pas à ce qu'on a pas ana kana na da yo loba kade ba de ko loba kana mo
na papa il faut toteka ka lopango wana ekoteka mate papa so so na bila buko lopango ah il faut toteka adamole ya gesha zali akonzala na papa ke adamole te ko tsola aya ko tumanda na za non ayande aya nyama soso balamba yo fana na ndako na bakola kona na uziki na kotumba ndako ngai na tumba tine yo permettre kesho sime mule kesho kesho na mule atumba imitage na moko pesi no nyama pesi yo nyama bomu Embrasse-moi. J'ai aimé la chanson. Bah, tu sais, j'ai toujours rêvé une vie dans ma vie, Mimi. Aujourd'hui, ma rêve n'a pas comme réalité. Ah bon? Si. Tu sais, mon abisso, je vais dire quoi? La vie n'a pas. Vous allez le la chiffre 0. Vous avez la valeur T. Et tant que vous avez la vie n'a pas. Vous avez la chiffre 5. Ce qui va s'engager en vous, c'est les 50. Donc c'est la vie dure. Bon, on a Mimi qui vivre au 50 ans. Wow. Appelé amour du 50 ans. Quel bel discours. C'est ça. Donc, je sais que en amour, maman Mabé, ils allaient toujours, mais au moins tu me promets tant de choses, comme moi aussi je te promets aussi.
Est-ce que ça bien? Azaka nae moko. Dans ma vie, j'ai toujours rêvé d'avoir un homme comme toi. Tu es vraiment le garçon de mes rêves. J'ai rêvé de toi avant bien même que je te connaisse. Ah bon? Oui, mais bien sûr. Je me souviens un jour, je dormais, j'ai rêvé d'un garçon noir, avec des beaux yeux, avec... bien non mimi Zabi. D'abord, je sais pas si ça va créer quoi. Mais là, la poisson aux la rose nana. Aux la Juliette nana. Là, à la Roméo nana. C'est ma soeur. C'est Rosé? Ouais. Non, oui, c'est nous. Mais vas-y, parle, elle t'appelle, non? Ali? Oui. Oui. Mais Dieu. Naza Msikate, Naza quelque part. Non, viens. Siko kaka. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, d'accord, ça va. Prends Nazoya. Ok. Oui, c'est ça. C'est bon. Elle me dit de rentrer à la maison tout de suite là, mon face là, alors il faut abîmer. Et t'as dit quoi? Elle m'a demandé de rentrer à la maison. Mais bon, je ne vais pas rentrer, je vais rester encore avec toi un peu. Ça va créer des problèmes. Toi, tu veux que je rentre? Non, non. T'as pas envie de rester avec moi? Je n'ai pas dit ça. Bon, laisse tomber elle. Arrête, je me soulage. D'accord, je t'attends. Je t'aime beaucoup, tu sais. Pas plus que moi. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Tu es à la maison? Je ne suis pas à la maison, Tu es où? Non. Naza juste un arrêt, non, on a déjà transport Nazo ya pour moi. Oh, désolé chérie, je suis pas à la maison. Ne t'en fais pas chérie. On a doublé la clé à Dako, j'arrive. Pardon? J'arrive. Allô? Allô?
S'il te plaît, pardon. Pardon, s'il te plaît, je suis avec Mimi à la maison et tu n'as ni. Vous êtes Zoya Sikoyo. Yaka, s'il te plaît, Yaka, fais vite. Ouais. C'est qui? Ah, Tchouké. Oh. Fais Yaka, palette, n'a ça n'a pas. Si on se comme on l'a trouvé, c'est un kion. Je suis là, fais vite qu'au trinité, hein. Oh, je suis avec Mimi et tout. Viens, s'il te plaît. Ouais. Ok. Aïe, aux yeux, c'est gagné, pourtant vos avis sont ensemble. Non, je suis, tu sais. Mère, Marco, Nabel, Boni. Nous, on a un d'accord d'ailleurs. Un d'accord? Nicolas, ma filo est poété. Ma filo. Aïe, ah, ma filo. Oh, on y a sous. Mimi. Bon, il y a Zoli qui n'écoute. Parce que vous avez bien la clé à Ndao. Mais ça vient dans la côté. Dans la clé, comme on a au salon. Dans le salon. Il y a Rosine. Mais a insisté à l'obégout à la clé à Zoya Nanda. La niveau Rosa Kokuma Kuba côté. Ya. Le premier za a Isakake. Ngai. Non, frère, non, gagner na repanga mimi na kati awa. Binu zaka na tinel awa. Utimaka awa, pardon. Ce Rosia yé, beau frère na tinel là, pardon vraiment. Pardon, s'il vous plaît. Convaincre Mimi. Convaincre Mimi, tu sais tout élément. Pardon, c'est non, pardon. Moi, c'est au long, mais au Kénébo, au son que c'est beau. Tu quittes le monde, tu comprends? C'est ça, moi, est-ce qu'il y a des choses de vie à Kéboya? Moi, petit bébé, elle est blanc et qu'il est. Yoga sa ole kinga. Bengengani. C'est là. Nazwa bino. Yoba. So zaki moi leki na ngate. Na comme ça la mboa quand ko singa na kingo tina makolo. Mundo comment ça c'est? Ngina kotisa yo classe ya bato lokolo lolengela bino. Ezaka ki girawa. Ozala tamwa mayele. Una mana bakizenga na matana ekona na kigira. Dans bon te monter route. Yemba debout congolais. Debout congolais. Yo pesa nga pela pesio. Yemba debout congolais. Yemba yemba tungai. Ngana bita yoyi. Dela da pesa sonango Ti pepe ba uyimba tuzuli betongo libo mana ta yo mo yimba ngana yatanga na class na ye ko pesa yo merci wana na mbuto akangami la police elle y a biso ils allent bien me voir arrêter avant pas que tu biso non ta bois menga Muskado Zoka
uyembaka soko dingo sambela tokata bafrere emakatelo tombuka bafrere eza nzembo nzambe naza kobeta lisolo ta tozali bana mike eza nzembo aotise eza nzembo lokola tokata baflere emakate okoyemba yango leteste na nzembo oyo ke Zidane namoni lokolo ozali na nzalanga nasengeliba yozosenga te makata yolia ye Zidane makata yolia ye Zidane makata yolia yo modero oyeba otise eza nzembo ya nzambe te na nzembo wana Zidane makata yolia ye Zidane na banimation ya église otikala pourquoi ozala na loketo bie boye olakisa pie o loketo nazalaka moto moko na mbujumai papa yo sokomona batiala mwana babimi lelo lelimba wako cheni maître chorégraphe na bango na mbujumai moi nakana papa tanko wana mvunde nimisizo kubiti wana bakbazwinga na file la télé pretending tinto wana bazekana pretending tinto pring pa kitinto kinko mtoto za mpote abine maisden jour wana ka ya solo modero maisden resultat maisden na lo belo hotel tam nana bien quand on a bien maisden na mona kiote mayo yakamba banda dimela melo moni Ils ont beaucoup de choses qui n'ont rien à voir la police. C'est la police. Tu peux pas la police. Yo si ma banga. Bo ba ka na. Na boa kito keka. Na boa kito kini. To se neni. Te ngaka na kinda no buke de bombo joie. Mais tu dis au monde là. No buke bo joie. Bo longole kana bitumana nga kina ngana nda kuna pema. No c'est la ligne. Yo kenda kuti surtout kena ka bo mo na pena na bitumana. Moi bazoka mibali roti moi kasi biso kaka peka mibali neti mba mobali la roti yoka biso la police na kokana ngaba bakati wana te ngana zera bile bile ko kulo monene bide yo telema ka quelque part mupanzi kaka ipori no pe makadi na nda kuna kombe na ozio kama ozio kama to pe ka neti ozoi te kama na bino peti Osi yo kaka batu osi yo kaka yo ayo bozo banga na yo kineka ke bozo kuna yo mu osi na bunda na ngai ha bakangi muska muska do bakangi muska akusa ha afukuli akoti c'est l'action Gogo Zidane côté annoncé côté voici l'arrivée de pasteur Pierron Dombassi parce qu'on voit Zambe akokosela makambo minene omonaka te Rundoria bandara Korea Shakara na yoke mawatro tika mkolo na yenga mo tikela ngano kunanga mo mayo
Mayon. Voilà, c'est votre relation. Modero. Yo ata bi ba tiwa me ka wata pasteur ka kanda hotel ba ka ne ba tiwa ki ma ngone ya biolo il faut tianga mettre nani côté ya danse yo video no côté ya danse inglise malendo yo ngamo kono na ye ngamo zongi saka ba moto ko ngamo kono na ye e ba bien ta 5 minutes zonga ba ya ko benta mai c'est quoi moto mono musala izala na oh l'église oh money boy papa Papa, kufa mukolo mususu. Money boy. Kufa. Money boy. Non, tu l'appelles un bote. Ba ta buzo ba na bosa bino mbala na sigo. Witeka na keno na pasteur me na oda pasteur mo be na ngozuta nzanzela. So sali ka mona beti yope. Na perte qui ordre na ya famille. Parce que yo dans Saint-Esprit. Yo dans Saint-Esprit. Na sa ko la so yo ndenge ba no ko sa yo en anglais. Ko la ta suste. Na mo la ta suste. Na bien. Na so boyo so bi. Na kambo to mona na église va préparer, on va répéter ngo. Et l'on dit bien vous on va vanter bon. Pero, au ça ne c'est bon. Souci no désert. Moni ba pasteur vraiment e ba de bon boy. On va vanter bon. Déjà là. Oui. Ah, ok. C'était juste quand moi, mes ententes, mon bonheur, voisin et puis on y m'a trouvé avec. Mais non, ça va. Non. Tu étais là depuis longtemps? Pas vraiment. 30 à 45 minutes. Et toi? Non, laisse-le. Ah. Je vais te parler. Tu veux parler? C'est quoi le surprise? Les surprises est que je vais réfléchir. Aujourd'hui, j'ai le temps de penser à vous. T'as pensé à moi? Tellement. Et dans une décision. Quoi? Je pensais à toi. Tu as pensé à moi? Oui. C'est vraiment une bonne chose. La surprise est que aujourd'hui on va faire l'amour. Tu dis? On va faire l'amour. Tu es sérieux de ce que tu dis? Non, moi je vous donne sérieux. Non, parce que deux fois c'est moi qui te demande. Mais non! C'est ça que je viens de te parler. Je dis que j'ai trop réfléchir et je me suis dit, il faut quand même que la puisse c'est Arrête ça. Non. Tu sais que tu vas me prouver ça. Ah oui? Prouver alors. Ah, je commence à ça. Oh non, c'est ça que tu voulais, non? Bien. Mais il y aura des amis. Non, je suis seul, tu veux? Non, mais ça, je te dis pas, je sais que... Attends, j'arrange d'abord la chambre que je veux. Chérie. Oui. La table de crêpes. Pour commencer à manger. Non, souhaitez mon ninga. Tu vas commencer. Ma chérie, viens. Pour m'embrasser au bout. basilipe eza nango kuna kosoma na basilipe ozokotisa na kati bilamba ozokenda ngo poto froise boye ne bachapeau osala bachapeau osomba kuna aza na wapi piero e avion ya kozela yo
Oye maman, article na comme deux pantalons ya pamba. Pe oye nzuluka. Kabeli ba camarade, boka c'est tailo nya. Ah, c'est bon on a tiré le quoi mbetwa là. Là sur la yo, na mi pesa mu. Pierrot Fukama wana. Fuka no papa na bonde. C'est quoi chemise on est tikali? On a kabeloti, yango no souhaite. Oui dana. Nzambe yo zomona. Mapamboli mata. Pierrot Ndombasi akende liboso. Na mabete. Ba collaborateur na balinga te. Tika na former moi na Seigneur. Tika na former moi na ngai. Po a succéder ngai na mosala oyo yo pesaki ngai Nzambe. Amen. Mingi kaka lokola ndeko na ngai frère Kofi alobaki na babe ya mapamboli pende mata na Pierrot Ndombasi. Amen. Amen. Pesa c'est mapamboli. Comment hier on a modèle. Mapamboli mapamboli. Comment on est bimi? Frère, mapamboli. Mapamboli, il y a mapamboli. Mapamboli ba bien. Et qui n'a manqué ngaya le mapamboli ba bien, quoi ko faire vraiment la ba bien pour que liwa. Mais pas vraiment tout le bien. Na bilinga. On a quoi de distraction papa moi on a quoi de kindi papa. Tu me souviens pas? Non OK. Papa mutombo sawa. On est là pour na aéroport. Il y a le vasaki. Nini? Toki. Hein? Eh, c'est nani makambo. Muta kufite. Masanga voyage, masanga esengo. Masanga esengo muta kufite. Yo on est sérieux bank ça ndo sala kiboy. Ile kelanga. Manzi da. Mwana za kukela bando ina bondi blenga ba. Oyo kuti mso tolela to bando lela bato. Oy. Ozara la famille na biso. Oya botem. Amisu na ngai. Oya botem. Amisu na ngai. Oyebi ke Pierrot zo kwa echele lo. Oyebi, mais oui, Pierrot zo ke poto. Tu peux me dire que Pierrot zo ke poto. Tu peux me dire que des gens s'aiment beaucoup na mayo. Zembo. Tu peux me dire que s'aiment beaucoup na mayo ndengo ke ni po. Zembo nino. Nana kubana na chiluba mayo kusukisa na lingala. Lingala. Banda. Chena kwa moyo. Pierrot Ndombasi chibamu cha moga o. Chidemo shemo cha meno wa bantume. Chena kwa moyo chibamu cha moga o. Chidemo shemo cha meno wa bantume. Mayo. Oh distraction moi là yo bata. Linginga ka bunya. Bunya. Pierrot alinginga ka bunya. Babelo kutuzanga disco fanfa. Modero alinginga ka bunya. Yo. Pierrot alinginga ka bunya. Et Sili, merci. Merci Sili. Naoki bien de boy nzembo. Yo, fuka matu sambe na mayonnaise. Ah, sambelo ni. On a solitaire. Mais papa m'a bien dit ya chuchu lwambo Pierrot Ndombasi ting. C'est pas facile hein. Ah mankinga ya madimo mzibone. Oyebi, utiki kanga photo. Pierrot kanga photo. Vamos a moto. Yo na gari tse we. Seka. Mankinga. Ting. Pierrot bengaka. Yesu fuyibela. Yibela ngambo. Yibela mbonga mondo kama bota lo. Yibela ni jambo. Yibela kio. Wana siku na ebite so ibele ni yokwela ngai to kabiri mtapenge so asi problème. Akomande. Rouge. Et bon mtaboni salona. T'es violet. Wana, je te dis niveau na toka. Non mtatoka bomote. Bela mi wakade. Ile kade. Wanga tuzana mtina ba déplay, na ba split. Alma una ba, tegene ndo ba mot. Non tu na mon cher ami. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as agité comme ça là, non? Na voix na yo. Na voix voix douce. Moi la belle numéro deuxième numéro ya tuké. La belle ni bona suivre. Oh, ngasko tango benga. Aza agité na bang na si ba kulu. Ba ya yo akwa ba kanela biso. Ba ko teli ya teli. Ya ko ya ba mo mazana ni oh. Yo na bezo yo to tikna ba dépliquer direct. Tu regardes. Rôle Smatindel.
Après, la dégager même dans la portière. Bon, so lié. Zilano. Yo ce que tu as obéi au bando et bisozai. Mais ça qui n'a pas d'écouter, à insister. Oh, nana clé mon sous. Je suis pas à la maison. Nana. Non, la mon abassé. Malobara, bisous toi masano. Pourquoi m'appelle Kader à la moissine. Nana na Rosie. Kane Rosie à Mbamba bon. Mais tu t'es bas. Rosie pena très sage. Et t'allez le Nous avons mon Jésus na maman. Mais yo kaka. Ya ko la bo. Tant quand la musique Mimi Libanda. Tant la kine c'est nous que non. Qui met après, c'est un compte. Non, c'est lui non qui Dégon. Ah. Nabimina aussi. Nabimina aussi. Aboloki. Mamma mia. Muscador, consulter, aye kaka, to continue boli mon abisso, boina boye limisa na onyo sur les kaki, voilà. Wow! Je te dis, OK. Na mon le quoi? Un mot mon dit na contre-vie. Ah, même pas. Parce que vous êtes déjà famille. Ça dit, si on a un problème, ce qui est au conseil, Muscador au conseil. Oui, tout le monde a un obi ma yanké. Nous avons des morts. Oui, au bibi yanké, bien sûr. Essaye. Il y a un leak. Qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Il y a pasteur, on nous même. Tu peux parler à un pasteur, tu es Keba. Oui, Bolingo, il y a biso na basia kamakasi. Ça dit, c'est obimina moi aussi, Bolingo Baksama. Mouska obimina mimi. Mouska. Il a fallu aussi limiter kaka nami. Nenga bimna Rosie mon frère. Mais mon cher, j'avais pas le choix. T'avais na choisi. Fallait ça ni. Bien sûr, vous avez na choisi. Na zone ça vous a rappelé la coca. Pardon, tu qui pardonne a rappelé la coca au bijour to bando de kebino place wana. Roja salani aboyaka quel que soit sentiment na yo. Mais tant et l'eau mo bete zanga kiwana tuke. Muska boya. Ah non, le document boy kadé na édité. Parce que yo mo se faire voir que yo osa. Comment dirais-je? Je manque même des mots. Tuké. T'es bien à pasteur no Zobenga. Pasteur quoi? Tuké. Non, bien à pasteur no Zobenga. Pasteur quoi? Écoutez, papi, Tuké, vous avez massa. Le problème au football, ça marche pour la minute. Qu'est-ce que je peux faire? Tu restes avec, tu vis avec les deux filles. Otiki Rosie, tu restes avec. Tu restes avec les deux filles. Rosie et Mimi. Papa, on appelle la émission. Zana Mimi, Zana Rosie. Tu sais pas, c'est plus fort que moi. Au niveau Baptiste Bolingo, c'est pas il y a Rosie. Tant que Bimi Souna Rosie. Déjà Bolingo pas Rosie Zana. Eh, elle m'a bien. Ceux dans l'obité qui est bardé. Ceux qui le bardé peut-être. Regarde ça la bien so Bima qui n'a Rosie. Pour l'année non le bardé. Mais Bimi Souna je n'ai pas souhaité. Oh, tu as souhaité. Je suis clair, je n'ai pas souhaité. Oh, t'es papi. Mana Rosie, Kotika Mimi. Mana Mimi, Kotika Rosie. Ce qui manque au problème. Au côté à comprendre. Zana ba on balé mais Zana maillé les Arabes distraits. Oh, Mouska comme au poni Dianzela aux Anabonyoso. Chérie, on m'a dit non mon nom. Nga vraiment et ça n'a pas passé sur le bâtiment là. Pour plus ça va normal moyen. Côté la pour bon peut baser dans droite la société à pour vivre. Pas considérer ba on peut na vie. Vous comprenez pas avec la baki bateau même tout temps à soy même tout ça les locaux même tout le problème il y a signifié même à peine en droit ya bolingo. On se comprend. Parce que nous avons des akiseng, mais nous avons des akiseng qui ont des traqués mentaux. Oui, bébé. Oui, chérie. Pour un détraqué mental, à quoi ça m'a ramené on a la salaka. Yo. N'appelle ça quoi amour faux, amour prétal, amour kirtage, amour cytothèque. Amour, chérie, madame amour. Les amours, amour fou. Chérie, amour fou. Amour fou, ça peut pas être ma bombe. D'accord, chérie. Amour qui zéri. Amour fou est la tini. Donc, na lingi, on a ndenge moko ya liboma. Do bolingo ya makasi. Na ko ba ma banga. Mais na ko ta folo. On comprend bien. Yoka. Amour fou. Quand on dit je t'aime à la folie. On n'a pas bon, monsieur. Quand
kaka yango wana amour fou. Je t'aime à la folie. À la folie. Folie wana. Li. Chérie. Yo pesa comme ça les bébés bon il faut de bonne goût. Lika comme makambe bene. Sérieux comme ça ngazo bazo. Amour fou. Je t'aime à la folie. Nyos tout mi balé zaka eloko moko. Parce que na nyos na babenga ngo amour fou pona ni poni babenga ngo fou. Niveau bolingo tellement eleki makasi. Yango babenga ngo amour fou. Na eza niveau bolingo eleki makasi. Neti ya biso mi balé amour fou. Ça rien. Chérie. Oui bien, de namu boy komone Jano Bamba la pomme de main. Ya sala babilamba na ina poto ayram na kin Jano Bamba la pomme de main. La cousine à moi en Inde, Laetitia Balo, la première dame de l'Inde. Donc Laetitia Balo. Oui bien na zaboy, na comme na idée c'est l'anniversaire. C'est vrai bébé. Oui Bini. Oui bébé. Eh, na feta kalamoko. Oui, c'est la vérité au ben sanai. Ben ça va 3 personnes. Comment ça va tout le monde passer bien la fête. Il va te bénir. Il ça va comme bâton. Na tchaba on a tout dans la mémoire. Na ben ça va te bénir. Mon taille bosso na ben ça. Maman Chantal la couturière. Na ben si ya Blaise à ligne café noir, il y a Norvège. Ah, deux. La ben ici Eli Lukusa, on a petit frère propre. Eli Lukusa, ben ça a 3 personnes. 3 personnes. Ouais, on a fait l'anniversaire. Ouais, l'anniversaire. On a ningi nanga ko ben ça va te bébé te usa razwa. Baksa monko. Baksa monko. Rita Ponda. Rita Ponda. Rita Ponda. Il pas oui. Non, il est dans maman quoi. Il vient nga chérie. Mais il batté, mais non, il est dans amour. Il m'a. Vraiment, il pinda kozanga te pembe ndeko borel bobo ozanga te bobo uta Paris boya. C'est ce qu'on aime un tema moko ya bolingo. Yemba bébé. Sariane. Sariane. Biso bana bayo tozali kobenga yo kulo yaka osi Sariane. 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 Non, il m'a dit non. Aussi, non, il m'a dit non. Non. Tu es mon oiseau, qu'est-ce qu'il est bon, man? Il est bon, man, il est bon, man. Pour comprendre ce qu'on y voit, mon frère. Il est bon, man, il est bon, man. Bolingo te yanga nini? Bolingo. Baparana ba perdre nga. Toke mbandaka. Kunkani chérie. Bambisi. Nandobo. Baparana nga. Ba perdre nga. Baby banda abandonne nga na vie nga. Non, nous avons mal à ce qui s'arrange le roi et ôté. Yasuna charme. Jusqu'au maman. Attends, on a stress. Mais si ça stress. Le monde est présent. Mais si ça va string. String, c'est différent. Stress. String, ils bloquent dans l'attaque. On bosse en haut, nous, c'est plus rare. Il y a un string. Yes. Moi, je vais comme ça. Il faut pas que c'est la rame sous le cadeau anniversaire. 38. Mais sur le 38 string. 38. Il y a combien de